Saki Olingi Otala émission Yakambangu Info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambonya César kao info plus tala pe mona info plus otala mais tout ça l'activité pour beaucoup de ma famille l'homme mangera par le sueur de son fond, par la sueur de son fond au toki au lié tous autres capotes na o comprendre les autres balika moi c'est un discours honorable kulu tu la biso ndo bisa biso bo c'est non sentir pour na la chaîne oyebi master mo saka na linga vasi beaucoup pera bien ko hésiter te continuer les codes poli kemba eza makasi. Souvenir na ba très cher internaute il y a info plus merci na ba abonné na biso ngawa bino Mustafa Malembe nde na bisa bino ka kebo misana na ngai tout ça musalo ezaka pona ba information yango nde salaka ke biso to diffuser la bino bato nyoso bazali banda mboka tokobeta lelo lisolo ezana nani lisolo ezana ndeko moko oyaza bakulutu na biso vraiment na musalo biso tozo sala biso to bandai pe kotala bango to bandai ko apprécier musala na bango lelo yo to yebake quelque part to yoki ke azali susukuna te na yango to lukiye poto solo la naye na réservé comme on a beaucoup découvrir et na rokende na repé c'est mbote papa mbote cher confrère bonne santé nzamba zo sala muke muke nzamba zo sala muke muke bo comprendre que za ndeko Jérémy Yoka oyazali l'un de piliers ya lingala facile na yende to kobeta na ye moi ma solo pourquoi ndeko alongwe lingala facile ndeko Jérémy Yoka to kota na vivi ya actualité na biso toujours la déjà na ba réseaux sociaux toujours la ba lien ba émission belé Jérémy Yoka a quitté lingala facile il me kana ko yebisa bato nyoso bazolanda biso cause des années cause ya départ ya la voix de Kinshasa ezali nazolo bara mikolo humanisme. Pourquoi humanisme? Bomoto eza souté nazo sentir ngo azo sentir la kulutu na kai qui azo pesa sous valeur te et puis tout ça papa tu appelles ma famille mbula peso kenda donc toujours risqué bola muki tongo mo boye bana ba moto lo papa mais finalement on va pas manger et bando ke mabe na ba niveau na biso ba bengana ba na ba classe ba bengana ba na ba classe bando ke mabe alors je ne peux pas continuer na ndingo wana on continue bon entendre que Jérémy Yoka lelo yo ngana ota ekotala le comment publier qui na Facebook après 7 ans atakutu ba libanais ba sala ba congolais bongote et message wano lança ki yango zaki di ya nini na bato nyoso ba yebi ke yo za parmi ba pilier ya lingala facile mais lelo to mona yo ngata on mona ke lo kwa nesalinga pasi mais ndeko yo to yebi ke na lingala facile azalaka bien lelo a lancé message en ndenge wana cause ya départ ezali te que non ndezalaka na vie eloko mo assez to ezaka nde ozolo ba humanisme mingi eza humanisme pour moni balobaka mutu il faut oyeba ko sala calcul ya mutu bofani nayi omoni na quartier bola muki na tongo kamara wa bundi na camarade X na poko abundi na Y avabola la abundi na Z lobi na tongo abundi na B herbo lisusu abundi na A yo sikoyo o il faut banda ko sa analyse loko na bandi boeti a ko mana o a suka nanga o tala ke ndeko yo ayibinga chemise
aye paranga ou bien toujours va na ndako moko ayibinga chemise. Mais faut comme mayele pour mukolo oya na mbongo na yo ya bindo to gagner soki na Paris foot soki wapi. Oya moi 5000 na yo, oya moi 25000 na yo, 100000 na yo, mbongo na moko ya projet. Rôle là. Faut comprendre que oya bandi na chemise soka mutayibi kaka chemise. C'est pas capable de ça ya boudele. Alors avant que likamba munene ya mon aloi. Yango je sais de ça yemba tala si mazonga moto. Ndeko Jérémy Yoka après 7 ans. Au Vandi il y a eu de deux parts au Togolobate pour Togozoyo, Tolobela la combat batu mususu. Il y a eu trop de deux parts na lingala facile. Jérémy Yoka atikali wana étant que pilier soda makasi ndenge tolobaka na Kinshasa. Lelo yo aloba après 7 ans il y a pas il y a misère atakutu ba libanais. Vraiment. Nazozonga kara wana. Jérémy Yoka. Pourquoi quoi employer terme wana après nini o toloba lokola na lingala facile bozaki comme esclave. Oui, nazo benga au moins esclavagisme parce que Jérémy Yoka roula na ba Benz na ba Mercedes to mona wa Jérémy Yoka ba reportage à danger to mona mais osolo ba lelo yo bozaki comme esclave. Na obenga au bongo parce que au moni après avoir kosala musala munene au moni ko rouler na Benz et ça bien. Moi j'ai acheté des véhicules na linga facile na so mituka mutuka te. Mais heureusement la tombe so sombi Benz. Mais musalo salaki. Heureusement la tombe so ya Lamborghini. Mais on se retrouve na Benz. Heureusement moi écart. Na bandi que c'est normal. Tout soit qui. Mais mutasala ka bilan. Kopo ndetondi. Kopo etondi. Na so raso ngomba mbule leke belé camarade moko c'était comment encore le nom. À chaque accident aoya musala. Na portail ya entrée ya boulot pour carré toutier. Ba loko tie ba ki en hôpital. Ya bino alinga la facile. Oui. Patient mbuta na pesi mbote pa yazali. Asala accident bongo. Ba ki en hôpital. Parce que famille na bango ba moni ba osera musala pe et ça la geste musala et ça geste te ba bengai. Alors honorable ngano ko patient mbuta na bengi opona mwana mais papa s'il vous plaît ça gentil. Moi na ça accident so nga sanine. Bolina sanine. Bon qui perd famille tu vois? Fiston bon à l'accident va contribuer. Pasteur Bonabel a sali AVC et puis Azaki na ba sali opération kyste. A même pas coup de fil à mon sala. Madame Olive Lembe Kabila. Nous avons charge à Makamunyoso. Et puis au moment où nous parlons, à comment la mitaine pour garantir si là on vend des atis. Alors, tout le la caille à Baninga Nengowana, camarade de BG Manda, que j'ai sali à passant, un collègue, confrère, Yanga Facile, a presque une année dans l'hôpital. A ni $50 ni appel. Allez où moi ah, via Zamabe, via Tikingai. Jérémy Yoka, excusez, toujours continuer. Pendant tous ces temps-là, Jérémy Yoka Bazala Kiwana, Boza Pandi Sango. Yebi ke musala na biso ezalaka ya ko récolter ya ko traiter puis ko diffuser sikoyo na bandeko bino bozalaki na bango bazomona pasi bobande ko lobate Jérémy Yoka zelika katango ya bimi abanda obimisa ba secret mususu ya ndako pourquoi kaka tango bimi nde obandi ko loba ça tango ndeko potondi moni mai tango ba cha cantine na robinet mai ezokotati cantine esopama ita peut-être on dit magite pe eko komela yo lelo po bobebani na vie lelo bolokwa bobebani na vie ngo pe komo ngana kulutu nga Zakari to kobeba na tena nga za camarade na ita aza patron aza master ngata aza vie aza yaya to bebani te aza kulutu ba relation sa malamu seulement que ngana moni nde kopo cantine na chaki na pompe etondisi mai ekomi ko sopana
Et ça, c'est comme madame Toto la cantine, wana, poto que ça, moussalo, tout ça qui m'a wana. C'est-à-dire, et ça normal, si on a démissionné, il y a démissionné, mais relation tikali, il y a koulou tuna leki. Relation tikali, il y a koulou tuna leki. Yo lobi que non, vous en a problème té, mais via zo salaba vidéo, Jérémy Okaza la qui moté qui m'a pas. Moi si naïe, à lobi kende ko tante na lokolo zakana moi tala na yo, pour na tali vidéo. Vraiment, kota la mutu munene, kota la honorable. Na ba niveau biso to yebelier asalela un simple travailleur na ye vidéo ndengona Jérémy Yoka tali angopé yo mo ozomi lo banini nga d'abord na zolo ba ke na kamwete pe en so somme d'habitude que ba note ka mapa fingote eza copte nga za imote ki mapa na teka mapa na ochaka mwamba et puis ye mo za client nga aza client munene na omemele mapa et puis azo damango. Donc, on a pensé que tout la boulangerie moté, il y a pain Victoire, pain Gigi, et mapa bakoni, tout ça mapa. Donc, dans ça courageux. Parce que je moi outil na copa mapa, aye na musala mora bureau, a commis mon conduit numéro 1. Mais c'est que ça héros, na commis nzambe, azoni maba talent na yo. Talent. Je moi te ka mapa mazana talent. On a kuta ba te bena nga facile wana. Maintenant on a yé na l'équipe na leki na komi na sommet et ngo ba ke na o croire na nzambe nga nzambe wana o salela nga nde bazo ngalo senga ka pasi po balobi komi mwela yo wana suki na bekia elo wana kude ko sala nga mwa pasi e ko sala pasi ndenge nini tolo baboye ba accident yaka otangele biso moi quelques uns ya bateau ba sala ba accident lelo yo pe o sala ki accident nde to yoka ki ke o sala ki accident na nzela ko kende musala tango lelo bo sali bozo sala yo bandeko basala ki ba accident wana lelo yo pe sala accident quelque part to loba ezana eloko mona se wana onde to loba peut-être ya na nzumu moko bo ete o esenga makila peut-être bino bozo ko pesa te yango ba choc lelo ba msu ba koti bandaku lelo ba msusu makambo ebele zoko makomaka non na banzi wana za to biso na kisa to kanisa bongo mingi to kanisa mingi o likamba nzungu likamba bo etenga na vena kulutu na Zakari na monye na nzela molelite na moni na nzela molilité à l'accès nzela molilité à moins que ça peut-être ça la ngo sans biso ngaza mwana na koli na vie chrétienne famille chrétienne papa nanga papa yoka maman Mathilde bala tso nzela nzambe ngaza mwana ya ministère à combat spirituel couple ulangi paix à vos âmes bo salisa biso to ibanzambe ngai binzela nzambe au moins dans ces fort na fingate pour na oyo nzambe ulangi sonité ngaza mwana nzambe biso sambelaka na yokola molilite na ye kosamba sala na kombo ya nzambe na bandi yango pe nzamba matsenga tina niveau matsenga yango moni lelo to na zal susute na bité na kota retraite na sambela nzambe alobananga ni na kosala o nzamba koloba yango na kosala nini nzamba koloba na yo yango kosala Jérémy Yoka oza père de famille lelo yo zolo boza na retraite famille na yo zo vivre ndenge nini okotika peka famille na soki retraite nde ozozela réponse en nzambe okozela réponse en nzambe pendant 5 mois okozela réponse en nzambe pendant une année to il faut oluka pe quelque part o banda pe ko sala famille wana o lobeli ke non o babanda ekozela yo ozwa mo eloko kuno ozozwa te yango esali ki olongwa okotika bango ba kufa na nzala alongola kasoni nzamba lola e asalaka nangonga na tango na ye donc on la temps on nzamba fa na sala so abidira après 5 ans na vanda 5 ans de prière ngana za na retraite na ozela moment nzamba olobana nga nde na kosala nzamba sala na temps na ye na obisa nzambe teke oh bana nga fa balia te nzambe ayebi biso koli na famille na ndako na biso to bando za 30 jours de jeûne et de prière papa na maman na biso tout tozo jeûner pe to prier yango fosa sa bana na lelo bana nga biso to sambela biso to sambela bana bazo prier na ngai to sambela na yebi ki nzambe akosala biso Jérémy Yoka est-ce que yebi pe que lelo yo place aux alaki ezal ndeto baka nzungu donc non nzunga munene grand libulu lelo zate ba vie wana nyoso ba ndeko soutenir yo ba ko soutenir yo te est-ce que zota la pe ba paramètre wana est-ce que lokola joueur lokola muzungu lokola longwe na vita na Egypte kuna tomona yango
toyebi ba masolo ele kaka bale akara ba fanatique kutu ya ba égyptien siko ba posa mindele ba oyembela ye muzungu muzungu donc et ata mais biso pe ba vita to aka fier na yepo abeta ki na vita akeipe na Égypte na solo ba boye po toyebi que biso ba msuso yo to banda sala quelque part na longwa wana patron na bengi patron moko ba changa na en relation na travailler ba bise kune fois longwa rotike pona nini Jérémy Oka ozomona te que non soki lelo yo lobi que ovanda tope obanda obeta ba porte ndenge to yoka pe ba 12 ba côté mususu ke ba ko kangelo pe ba porte humanisme bomoto bwaki wapi kasi bomoto ti wala soli kamba humanisme ngana bandi lokola pe na za courage ngelo wazo bangisanga te na rote ka pe mapara ngai pourquoi ça la cop bakala okoyebisa boulanger te ke oh mutu wana bapese carte sama pate te boulanger sa musana ngo na rote banote ka mai bakolo bateke yo te yebo te ka yeba au pire te na au pire 1000 francs 100 francs na niveau Jérémy Oka komeli lelo na presse à Congo na sommet wana azonga lisusu ndenge azalaki kala okokango ko supporter Nzambe ngana bina ozela ainsi dit l'Éternel boso nzambe bisinga te mwana okendaki mbangu ngari nga kokoma na kuna te zonga na kopo na zongiti mais nzamba ko norenga pe apesa pe kopo mususu ko bisanga pe bon ça va comment no taximen na komi taximen la Bible dit le précieux trésor de l'homme c'est l'activité lokumu to pesa na yemo ko to luka ba lokumu te nzambe ndazo lokumu biso to kita nzamba mata mais to ça l'activité pour to boko la ba famille na biso l'homme mangera par le sueur de son front. Par la sueur de son front. Au toki au lié. Tozo to capote au lia. Naza la journaliste. Nako ma menuisier. Nako ma maçon. Nateka mapa. Eza mutoki. Nangai. Bana nanga bandolia na esengo. Papa yaki na mbongo. Papa yaki na biloko. Oleke. Omoni bano bana Jérémy Oka bangona bana Jérémy Oka ngoba après ba benga ba Jérémy Oka na classe ça fait mal malamu kutu oteka no mapa be bana ba ko ta classe sans problème c'est le plus important siko na bandeko nyoso yo zalaki na bango bandeko na biso mususu to tikali ko bazakari mwamba o azape masa to coopérer les petits actes bandeko batikali kuna tango yo obimi il faut message ni yoko ebisa bango ba o batikali kuna po yo zaki déjà au sommet o zaki mokondi tant bazo mona bino ba o ba wali kolo bozo longwa lelo pe na oto yoka ke ndeko ya mwasi nana mwa dia za susute tant ba bazo mona bongo message ni yoko bando lance ko yebisa bango ba o batikali na ko bisa bandeko bake bana ba discours serrer sentir à Jésus kende serait sentir le banini na comprendre zolo balika moi serait sentir ça discours honorable kulutu la biso ndo biso bo serait no sentir pour na la chaîne donc on limite serait sentir ça dit to futa maté pendant plusieurs temps ingala passer to mama te pour passer directive salami deuxième rubrique bo serait sentir pour na tonganda kuna kitambo na defa kimbo na bank na tominda kuna na futa so nyonga bank ora malembe to serait sentir si vous avez un sentir pour ngai na sous député te bozela mukolo na okoma ministre soki ba bolinga ministère ne na okoma na mbongo belé à ce moment na bandi ko futa bino loko ezate pour l'instant pour monter à 1000 francs ah faut ça monter na mukongo nanga donc faut ça la mwana nanga donc musala eza sous na considération te ba travailler ba sous na considération te yango na ba idéologie ba libanais donc lelo yo tolo baboye bandeko nyoso ba travailler na directive bandeko nyoso ya lingala facile lelo yo baza na salaire te d'abord na directive muto za raté est-ce que bi et ça kana ba régisseur bémission to kufa ba juste ba kenda ba kamera ba panzana et ça la lingala facile directive téléma et ça ko mettre pour lingala facile de kaka ba tout ba kenda programme ezara soutien programme ya il y a un programme dans directive à part lingala facile il y a un programme donc kulutu atala esika wuti na pa azokenda esa kitoko te azokita au kitsa niveau c'est pas bien aza prêtre mutu to ebisa kali papa seul journaliste na mboko ya tondi ça stade débarqué pour une mission kaka
ayeka ko sala émission stade plein mais lelo me kana benga batu na bondo terrain bondo sous kapena 32 personnes c'est-à-dire que niveau zokita tokeba niveau zokita tokeba mais yo pe ba biso ko longano na lingala facile ko kantate ke no lingala facile kufi po ba o ba leki yo pe ba o mususu pe ba ko bima ko leko bazali na ko linga pe linga facile kufati seulement niveau nde ezokita mais na ko linga le finga facile kufate omoni lelo oyo papa moko boye abanda ko sala par exemple dans on a ngo kufa nango ando bisa bakoko neni ketano banda ko sala on atra koko on atra ngo zaka wapi o non tala moni sote na banda ko sala yangwana esika tala sala wana ndela somba kanda ko tala sala wana ndela somba mutu ko papa na bino tanga koti classe na tindaka ye na kuna epa na bengi directeur na biso na bi wara mwana nga akendo sa stage omoni ezakonere po mona esiko leka donc lignal fasi soke zali et ça nga plaisir et tele mawana ezala wana mais papa Molière na mona ki akendo kota dossier wa masa télé 50 AP dossier na biso ba masa ba kembra lignal facile na ndenge nini na ndenge salaire zate a posa mbongo foza la mwana uta na mkongo ya patron donc likemba ya nyama ba master tout ba tu boza na poto ba vie na biso oyebi master mo saka na linga fasi beaucoup pera bien ko hésiter te ko tindre code pour likemba eza makasi siko Jérémie okatozo kende na kochite cause vraiment ya suspension na yo non il y a des missions non to bana non suspension na yo suspension na yo pesa maka pona nini et puis pesa mandenge nini to yeba ka histoire wana non suspension na ngai ezala ke bakanga camarade mo Zakari Mwamba il paraît que asaraki image asara image mo kala ya mariage ya mon premier ministre très bien alors il y a ça que bakangi pour image bando mona na terre alors un collègue arrêté to kendeka ko défendre trop luka ba piste des solutions ko solana ba kondi ba libérer lokola ngana kendaki makamba Zakari Mwamba kuluta sécurité so abenga ngata tuna ngata reproche ngati na mona ka coup de fil allo otali Facebook wana na bengi Zakari baba c'est mon patron a suspendre yo na Facebook papier te mais Facebook otali Facebook te na monite oh bon otala taka do so ba appel ko ta concert mo abenganga likamni yo na ya na yo bona moni patron na yo a publier yo boye ba suspendre na fonction na linga facile. Donc fonctionnement boulot donc système a wenge toujours 12 ya niama ndenge bino ba noti na bino beta 12 yo moko be ba beti yo 12 danger ile danger balinga na 24 Jérémie okatozo nga balinga na 24 otikanga na démissionner na ngai siko lelo yo démissionner accusé de réception aux yeux déjà balba pesa en 2048 siko soki ozate na kozwango to yé pas zate ata bana nga ba ko tuna ngo bana ye bakosela mukolo likambo te koka bana nga ba ya bande ko papa na pesa wana papa na bino papa bina lobaka na 2048 akopesa accusé de réception ya démission yango lokwa to komi le 1er janvier 2048 bo pesa po papa na biso to laksa papa na biso alongwa ka para bino. Jamais au cas tu commis déjà na kochité ce qui est na conseil mo pesa wana za vie na yo azai patron na yo conseil nini ko pesa yo zali susute na ba makamunyo so ezoleka na ba vidéo nyo so sala ma pona yo na ndenga na sali no émission yo répondre très bien mais yé côté kuna zolo ba mabe étant que mutu conseil ni yo ko pesa yi na bandi nazaka na posa kuluta kota na chambre kanga ayo kanze ba humanisme ya fali ayo kanze ba humanisme vient na zonga mutu to yebaka papa moko gentil mais méchanceté a commis na ngwe comme ça la somme et puis ngana la retraite dans sambela nzambe ainsi l'éternel ya on ko sala mais na moni nzamba ba no répondre ka moke pour dans la retraite mais
MY243. MY243. C'est Yannick, grand couturier. Yannick a dit papa yaga sera pas feste la taka. Ce qu'on a pas fait ça qui toko boy. Ce qu'on a ma pas na oteka na mwamba. Est-ce que vous beba la solo mwamba te? Nzamba osala kaka. Nzamba zo sala. Nzamba olanga otika bisoti. Nzamba olanga akotika yote Jérémy Yoka na bato nyoso barotala yo, ba remerciement na yo et puis moi mot de la fin na yo par rapport à interview na biso. D'abord merci na yo personnellement pour na considération et puis merci na Yannick. Hein? Il y a sa patron voilà bango so ba patron ba kutana bango ba zakle ba patron ba kutana. Merci na Y243 pour na éviter sigo na obanda na tenya ba soda to na obanda na veste ya de éviter. Mais en tout cas merci quand même, merci pour na soutien, pour na espace pape sibiso, pour na babilamba o bazana ngwa boyi. Moni. To voyage pe to kenda pe pa ebele. Tali pene lamba. Ati. Mombalo za na touche. So ça nga somo, yo moko congolais da. Ata na université ni yo mo mbali. Pour touche ça nango. Mais c'est oji, roke bana dimi pour na Congo tanezali. Baba sa tout ya ba saper, tout sikara complexe ya oyo dia ba moto Texas anani. Komba koko na bango nani, comme boya awa ya niga zawa, za ba pièce ya kitoko na Y243. Au moins to ba na beti Y243 ozo kumisa pièce ya mboka. Ya mwana mboka to pesa mabo automatisana. Eza bien. Et vous allez bien makasi. Mbote na batutu bolanda biso batutu bozui baku to rota na biso nga forma naza bo mona naza un peu cassé hein naza na attitude de prière na osambela naza na beki naza attitude de prière pour na biki nzamba ko ba pe mona telema bo beki tambula na otambola ndeko eko simba pe simba nzamba osala. Merci na yo, merci na batutu, merci na pesi pe mbote na ba na ba olandanga et puis na mosi na ngo ya pembe. Ko baloba oh ayaka na mama na yaba na ye aoteka mapa lelo ko na métis na pesi métis na mbote moi ça populaire liputa ba moi ça populaire nga liputa sikota relation muta populaire liputa nga ki toko makasi tout ça so bien une très bonne relation voilà numéro contact na yo plus de 43 89 52 450. Merci vraiment Wanezaki Jérémy Yoka. Nga tamboli spo beki lokolo pasi na benda bendara likolo ngwa. Na benda bo uteki pe telefona signaler na batwa donc na benga ki ozaki na kiné Nazaki na kiné to elio ti aussi kiné après ndeto ego. Et puis na otambo na carte pour la rakabiliser te. Donc fona benda lokolo ngo pena. Merci vraiment Wanezaki ndeko Jérémy Yoka ngapena aussi sa beauté sans qu'il n'a remercié maison ya Mibiso Y243 ya Yannick vraiment donc wana ma ya kati donc ya leloté ya oloba mingi ya te donc to bandi ma donc tant makambo ezala inanu mais lelo vraiment eza fierté ya kozala na mwana mboka vraiment oya yebi musala oya tongaka donc bomona vraiment ba couture na ye bozama bomona ma ba œuvre na ye donc to bandi abandi vraiment nga na ye histoire na ye to ko beta pe histoire na ye mukolo mususu to ko inviter na info plus na ko zanga te ko remercier mon papa mon 2G Lukman Mudingumba talaka nde to ko ta parlement onde na yebisa bango toujours système atonga pe to zo kotango mon vieux Babi Mboli agence Badem Versio ezalaka soki to zui to comme seulement na palin le boss René Microbi agence Troïka na Ribrabant kuna na Belgique HM Henri Modogolongo mon vieux Papi Couch le vieux Papi Couch donc le vieux Concile Kibadi mon vieux Concile Kibadi ya Mustafa Kobange assalamu alaikum MC Mvunzi de Jamaïque Eric Sakombi Tata Koutala donc mon vieux Joli Mabeka Mokonzaren Katia Mabeka la star Cayenne donc Batubaza Mouebele Clarence Toussevo arroba naza chez Yannick donc na ma chez Yannick donc omona donc toza ma chez Yannick arroba toza ma chez Yannick donc tozo kutu tozo ndeko Yannick ye mo va ya to poto clôturer émission bomona ke non azaki ma chez
bamasa tu boyebi Yannick boyebi dans amana maison na ebo mona ma ba pièce baya tout ya Jamaïque baya tout ya Congo Kinkanda toujours baya tout Angola Papindoko Odon Guilain Pongo bamasa baza mo ebele vraiment dans la maison il y a Yannick Y 243 to clôturer te sans que ayama pesa moi ba remerciement na ba ya to ba yebi ndenge histoire banda nande ya makomi lelo boye ngana continuer toujours na bo s'abonner massivement ndenge zala kaka na info plus bo zala jamais dessus botala rande to mema musalango mon vieux papi Couch V Salaka nde petit nayo maman Marie-Madeleine Madilou ah mère vraiment moi Mikolo vraiment ya Maïnga Korega les grands couturiers na Angola pas les grands couturiers Yannick Y 243 lelo